nayoka meta meta zolela ya sabia jana kufi Je comprends. Il y a... Meta, yebisa kokosi. Meta, bien sûr, azolela, meta. Toza kusatanga toka kejana kufi wapi? L'hôpital? Ou bien kufi pa futelaka? Ou bien kufi pa kinal, pa fandaka mingi? Ou bien kufi na balabala? Mais mutu moko tazaki neda koyoka ke janya kufi nanda kwa la brine. Ozo mona pas problème ezali. Yeli soso kuna. La brine ndako sala jani bo 16 ans. Na poto samukanda. Jani za mona liboso. Jani tata na kufi kalate wa jani koki moni bi tata na ete. Maman est de côté là, t'as la maman de côté de la comité balé à Jani, t'as la charge de ça dans le Jani. Ah, je comprends. C'est pas facile. Faille tu as connu la mboka oh, kanisa bazoto na ko beta to to la chiction ko eke. Kanisa bazoto na ko beta. To to kutela mboka oh, tu eko luka faille tu eko luka poto sal sa famille. Tu eko luka poto soka mboka, mais to soka na baseke ite tsabe. Et bon, besoin de Tikali, Zabenga, mais on a le cercueil. Parce que comme il parle d'ignoso, on a la moitié à ça, la condamne que Basali Jani, et il y a un bima d'Aquana. Bima! Ozo sololanga tu mais yosko pona mukando lo binabi te makambo qui est bien sikoyo ba dossier la kota en tout cas mvula yo sila te na zo dok bongo soki na ziango 2 mois après na kitikini yo bongo raisonner ce ko Mobutu na Kinshasa yo boyoka Jani ndeka lobaka mais Mobutu na Kinshasa na cercueil Mobutu na Kinshasa na cercueil nzoto eza pamba zado nzoto eza pamba so ya kulieza litolia so ya komeleza litomela mais Jani lobaga liwa Jani eza liwa nzambe lobaga Jani liwa na eza la nzambe mais soki vraiment yo petite sœur la brine so zapenda yo ndeke responsable liwoyo ate ngaza famille nga biologique mais deuxième famille nga il y a un théâtre. Puisque cause est côté qui hôpital wana. Et ça à cause il y a choc quoi ça mona. Na maman na madame na soi-disant madame na la brine. Choc quoi zo ki kuna likambo le kaki entre bon balé na ndako soki nini et attaque mobile ya silika ki mabe abeta ki la brine soki ndenge ni la brine abeka ki mbila. Tambile la brine abi abima na ndako nanga. Kobima Jani abima nanda ko wana nde station place bandaki na ndeka kene ko kwe ya papa ya kinal pa ko mofanda pa kinal alors to ba bimi to décider biso nyonso ba oya yeto ebise nyonso so téléphone ko zonga lisusu kunate fai ko zonga lisusu nanda ko la brine te Jani so moni que moi so me makano na rythme ya la brine puisque banda lelo boye ba ngona vie so que moni camarade no azaka na moi wana nyoko la kaye bobenga moi so na la brine. Moi, si nous sommes en France, comment on est dans le la brine. Ambassadeur des jeunes Congolais pour la paix à Doyoué a procédé samedi.